Bonjour et bonne semaine la MIFA, certainement vous allez bien. Bandego wa bolingo. Leader Amissi Aboukane. Leader Amissi Aboukane. Des jours passés, bandego na lundi live ya ndeko na biso Amissi. O comédien na oki mawa. Ndeko mobala zolela. Neti mwana moke. Et au fait à ça là qui accident kweyaki. Akwei et Aboukane na lokolo. Et Kubuka non, c'est vraiment grave. Donc des gazos là on dirait problème. Alors, na émission à Salaki, a osenga ba prière na bino bat bolinga kai. Et a osenga vraiment ba prière. Nzamba bikisai. Bobonde la ponaye, to tiena mabondeli. To panza sango, eloko asenga ki yango na yango moninga na eko panza sango. Fait na ça l'émission dès le premier jour na lanaki émission en avant-hier. Mais moi babi j'ai mike. Alors Nakoyoka elle a peur pour sa vie. Il a peur pardon pour sa vie. Koyoka il a peur pour sa vie. Pourquoi? Entre parenthèses, na évité c'est par rapport à Otoyebi sur nos bien-aimés comédiens parce que bino boye ba spéculation chez bando tambola bazo pointer du doigt na batu songolo pakala oba azali na baona ba antécédent na bona tanga ba kombo batu mais bato balandaka mamba bato ba théâtre bato baza branché scotché na réseaux sociaux ba yebike ba quelques mois passés awa ami sazalaki na problème na moko ba leader awa et de quoi on a lobby que nos petits amis ça faux petit azwa toujours ba problème na bato bref il y a des gens au babani bimisa ba émission là pour soupçonner la personne en disant que yem to qu'elle est mauvais sort. Alors ce qui est vrai dans le monde il y a théâtre il y a manger à boire. On peut stop making noise. Il y a manger à boire. Basala na kamabe. Ba bomanaka. Ah oui. Ba baby sanaka ba vie. Ba boakela na ba maladie. Na monde artistique oya ba congolais oyo. Et est-ce que boyebi ke ya bouyi ne on a biso bouyi. Irène, ouais je vois rola kizengi. Boyebi ke bouyi comme aveugle. Certainement bateau quelques personnes ba yebi mais bateau musu ba yebite. Bouyi a mon arasouté pour votre information. Ça fait quelques mois déjà Bouibou ne voit plus. Donc aveugle et yakotatonete aveuglement penza aveugle. Bouibou a mon arasouté. Mais quand le qui awa ba panza ki Bouibou sango. OK? Bouibou a koufi. Bouibou a le gars une émission moko vita moi tout chez les binongo ezate. Nangala sala ngomena bana penza ozwa tenter. Plus ou moins un mois passé, à l'Eli à lobby, déjà, état oyoye à Komina Yango, c'est d'abord déplorable et triste, grave. Si ko liko na obaki si basango mawa, po asani na kufa kaka to. Alela ina émission, aleli na émission, pourquoi baliba bomaya avant, batu ba omi tuna. Likambu nini bamiso balobi certainement ezara bango na bango basali ndenge wana bamiso balobi ekozala babisimba simba na bango parce que toyebi na monde ya théâtre qui seza makasi eza ya kosamba te bamiso balobi bino boyebi kaka mais mingi bato bazoloba kaka que non eza basali ebongo vu kaza na succès vu que ana grâce vu que bino nyonso boyebi Bouibou c'est parmi ba artistes comédiens oyo olobaku tout que oyebi ete ou encore à jouer bien te donc vraiment à sala musala nae azala à la hauteur de comment c'est leli a ok passi et na Congo basala nzambe baza na Congo basala nzambe bazali
ndeko na biso buyi a lukenga nzambe. Moi je crois que soki ezali bato basali ebongo nzambe bikisa ye. Soki pe ezali ye moko neti satana aza mabe, oyeba te ke eloko ozosala lobi e omemelo ba conséquences songolo pakala, hein? Tozoloba te ke eza bon, mais tozoloba soki. Il suffit ya ko se repentir, nzamba capable ya ko restaurer, parce que Bible zoloba reconnaît seulement place oyo koi et repens-toi. Nzamba capable ya kozongisa buyi ya kobikisa ye. Butindela émission oyo so wana besoin mosel na nzambe ya solo ya bien, wana bon nzambe authentique, ya ba kisité, ya ba mélange té, à contacter nga inbox. On tient en contact avec un serviteur de Dieu na Congo, Orlando la Kanaye. Est-ce que bobi que maman na biso alinga, maman alinga, Miss Mongo, akoma baba, bande botala niveau buibu ya koma aveugle, mona sauté complètement. Maman alinga koma baba, na kimukolo. Maman batabota mibi akoli bien, aboti bana na ye, abali aboti bana bakomi batata mibimba. Maman linga uto kufela mwana na mobali ya mukolo plus ou moins un mois passé. Bandeko, maman olela posa loba mema lobezo bimate malobeza te bandeko. Tambola mukilo mona mamunga banana botamana na mona ya boete. Maman linga akoma aveugle. Ebika ke bat basala ba accident. Salaki accident na mutuka akomi koka. Azotambola sute wana na yebia salaki AVC. Bandeko, mutu akomi baba na kimubange nga mbala liboso na yo kapena mona depuis que je suis né. Maman linga lobaka susute. Akomi ka bandeko baba. Maman linga ka moko boyebi. Maman linga lobaka sute. Nyonso yo bato na kati ya théâtre. Balobi que non, bato basali bon kana kati finalement. Donc na ebité. Une fois na sala émission moko na ba mambo ba théâtre yo. Na pesa conseil plus ou moins un mois passé na ebité je crois certainement na liwa na circonstance ya liwa ya mutu songolo bien na problème moko songolo pakala. Na lobara na bandeko. Oza na sœur ou na frère na yo. Aza na kati ya mondo yo. Loba na ya bima. Bolukele musala mususu asala. Gagne pe mususu ko permettre à son barata savoir son baliba. Malongwa kuna abima na monde wana ya monde moma b. Amisi craint pour sa vie. So bolandi monsieur Amisi. Amisi a le londe mwana muke. Amisi a senga ba prière. So ezara elo mo ezana un naturel normal. C'est vrai que ça la passe ezala nango mais bon, les accidents le choc a romancé en haut à traitement et puis roleka. Ndeko azobanga, ndeko azali ko banga. Apesi kuto exemple lobi, sal mo ba chaki wana katanga kene une urgence, une dame akufaki. Bat balona un epi en vie bazipi edra. Ami setanga moni bongo, abandi tout bela masumu mando lela, nzambe. Nazawa puis docteur mo ya bani motiver puis non. Il y a un problème il y a un problème on craindre vite et juste accident un problème ko lo ami ça zo kokate. C'est ça. Alors Seigneur va prier, prions pour notre bien-aimé. Nous allons visiter miraculeusement Abikisaya Salengolo et cause à la paix mauvais sort ya solo parce que kuna tout est possible. Dans le monde wana tout est possible. Imaginez Boubou ya comment aveugle. Ya boui ka o moko boye puis boui il ne voit plus. Maman li ne parle plus. Maman batona ki mukola boti bana moni bakoko akomi baba. Vous trouvez ça normal? Triste. Et na osenga na bande kona ba famille na bango balungelo nzambe. Baluka elongi nzambe. C'est vrai qu'il faut basaler belé mais ba vrai bazapé. On ne peut pas parler de faux sans parler des vrais. Donc s'il y a des faux il y a aussi des vrais. Vraiment bande ko baluka nzambe avant que commentaire surtout ne biso boui kanae et ça juste quelques mois awa to quelques semaines awa depuis basa mwana panzanaki nande mo confirmer que état topé situation nae. Vraiment boluka elongi nzambe. Elongi nzambe et ozala esengo mingi. Et ozala malamu mingi, c'est ça. Bandeko bomilengele bomibatela parce que mukilo bozomona ezana mambo ebele mutunyo soto sekara na yo lingara yo. Mutunyo sote oyo boliaka na botambola na ezala malamu no parce que mutema ya mutu nzambe ka mutu ayebaka sirse. Na osenga bino bozala vigilant et prudent. Et surtout bomibomba na présence nzambe.
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekurusu konanga, okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto kweyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na nguya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo pe popa. Artamon tu m'as rendu intouchable, Artamon tu m'as rendu invincible, aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. Nzambe na nguya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo pe popa. Nzambe na nguya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladi na miso, olingo bebi naza toxique grâce à lui.
moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko